Ingeta, 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 bokota, bokota, bokota. Bokoto, 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 la famille, bokoto, 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 bokota, bokota, bokota. Dossier sur dossier, affaire sur affaire, makambo sur makambo, yakoinda nde yakoinda, yakobeba nde yakobeba, yakobebisa nde yakobebisa na ndenge moko yakosakana te o, na ndenge moko ya somo, na ndenge moko ya pasi pasi pe mawa, na ndenge moko ya mokili mokili mawate. Grande ma joie de vous retrouver encore cet après-midi, surtout sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut, salut, cher Bouchou, salut, cher abonné, salut, cher connaissance, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien, par la grâce de Dieu. Cher Bouchou, cher abonné et cher connaissance, yalelo toye lisusu bandeko nanga ka ndenge na yebisaka bino soki ya koloba ezali tokoya, soki ya koloba ezali te tokoya na biso te. Toyaka toujours et encore soki tomoni ke ba dossier ezali, ba situation ezali, pe ba circonstance ezali, yango bomonaka biso toyaka toujours et encore na lombangu nyonso. Lelo toye na dossier ya Rebo bandeko na ngai, lobi ezalaki bongo anniversaire ya Rebo. Ke pasa nini ekomeli Rebo bandeko nanga, esalika pasi pe mawa. Avana kota na mozindo ya dossier ya Rebo, avana kota penza na nini oyo ekomelaki Rebo la famille ekozala bien na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois, ya kokota penza na chaîne Nabiso, chaîne moko ya kitoko, chaîne yaba analyse, somme, chaîne moko yaba information, pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez et ko sala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu bukulu ya balinda, bambote na Madame Grace Yampoyi, na pesi bambote na Mama Lisi mpito mpito ya balisi, bambote nanga na Mama Chérie, Mama d'amour, Mama Eugénie Zemanga. Na petit bambote, na Franesse NM, Franciel NM, et pourquoi pas leur tonton international, tonton Amos Kazadi, sans oublier Madame Naz Kazadi, na système P, Nandenge Moko, Yakitoko. Voilà. La famille, lelo toye lisusu, la famille, kandenge na bete la rabino lisolo, na dossier, yaribo la famille, kande toye bi mbutu mbutu ya makasi, ezo leka, mbutu mbutu ya makasi, ezo continue. Rebo na inosbi bazalaki bongo mwasi na mobali. Bazalaki penza mwasi na mobali oyo ekomaki tina niveau Rebo azwa zemi na zemi na ewana ayaki tiko bota, aye kobotela inosbi mwana. Mwana ya mwasi oyo Rebo abotela inosbi. Ba continua na bango na bolingo na bango, famille ya ba inosbi bazalaki wana pona Rebo. Babandaki toujours soki Rebo aza na problème bakozala na ye, soki inosbi aza na problème bakozala na bango. Kande boyebi ba couple nyonso matata ezangaka te, ba couple nyonso koswana ezangaka te, mosusu yo lingi boye partenaire na yo alingi boye te, mosusu yo lingi osala boye partenaire na yo alingi kosala boye te, ba makambo wana nyonso ezalaka toujours ezangaka pe te. Alors eye kosala ke na côté ya Rebo na inosbi matata wana eyaki kokotela bango. Tango matata wana eyaki kokotela bango bandeko nanga kande na yebisaka bino eza na ba dossier mosusu na libala na relation soki bomoni ke ezo simba te olie bobomana malamu bokabwana mutu na mutu akenzela na ye. Yango eyaki kosala ke na kote ya Rebo amonaki na ye ke ezo simba lisusu te, ata soki balingi babongisa ekosimba nango lisusu te. C'est ainsi que bamonaki meilleure solution pour na bango ezalaki ba se séparer. Yango yaki kosala ke bango nyonso mibale bayaki ko se séparer. Inosbi na Rebo finalement bayaki ko se séparer.
séparation na bango toyaki biso nyonso komona awa ndenge Inosbi ayaki kobimisa nzembo ya sika na nzembo wana ezalaki nzembo azoyembelaka matin midi soir Rebo akomi kopesa ba histoire nyonso ya ndenge aleka na relation amoureuse na Rebo na ndenge makambo ezalaki bien te na relation na bango na ndenge Rebo abandaki ko traiter ye donc ezalaki ka ya ebele ona koki koloba la famille ya ebele penza makasi ya mukete. Mais Rebo de son côté totikala komona réaction te. Rebo de son côté totikala komona te ke non ye wana pe aye ko répondre Inosbi atikala ko sala ngote. Avanda na ye kimia penza ya makasi. Mutu oya yaki ko répondre pe Inosbi ezalaki Gez Mawete. Gez Mawete nde ye na nzembo na ye pe ayaki kozongisa ba jeton ya Inosbi oyo asalela Rebo. Siko bandeko nanga lobi nde ezalaki anniversaire ya Rebo. Na anniversaire wana en tout cas to bandanano na décoration c'était wow. Décoration moko kitoko penza balobaka kitoko. Kano, kano penza ezalaki penza très beau. Décoration moko ya kitoko penza balobaka bien. Les Baswahili, est-ce que vous êtes là? Baswahili balobaka toujours bien. Ya bien wana. Ezalaki tellement wow. Sikoyo invité spécial pe azalaki Gez Mawete. Tango ayaki koya wana Gez Mawete akendaki kovanda kiti moko parce que ezalaki na kiti moko ya fauteuil. O bato mosusu babengaka canapé. Mwa ya muke kaka 2 personnes bavanda. Mutu avandaki na kiti wana ezalaki Rebo na Gez Mawete. Kosolola na bango babando solola wana kande boyebi ba cameraman babando filmer ba makambo nyonso babando bimisa presque kosolola na ndenge Rebo azo apprécier Gez Mawete ndenge alataki kitoko ndenge bimi kitoko bandeko nanga bino moko boyebi mbutu deja ebandi batu baye balobi mama Etoiline yo vandi awa yo kotelaka Rebo makasi ye wana Rebo abandi na Gez Mawete kako kabwana na kokabwana o bakabwani na Inosbi mbala moko ajampe ake mbala moko epa ya Gez Mawete wana mama Etoiline koloba te toloba te wana penzo koloba te mama Etoiline toza na besoin ya réaction na yo yaka koloba bino bolinga kokotisa nga na makambo makambo motema bino bongo na ngata bino moko makambo motema eske bakotaka ngo batu mosusu baye koyebisa nga balobi mama Etoiline c'est fini. Rebo azongani na bolingo na ye ya kala. Bolingo na ye ya kala nde nani? Gez Mawete. Alobi bazongani. Bino bongo na kozongana. Bino bokanisaka keno kozongana ezalaka kaka nguba na nini? Na mai. Mai na nguba. Yango Rebo na Gez Mawete bazaki mwasi na mobali na otuna nani? La famille. Boya nani koyebisa ngai. Bazaki mwasi na mobali. Sko Rebo bazaki mwasi ya papa Hervé te. Abando bimana papa Hervé te. Ndenge boyemba kake Rebo abimana papa Hervé. Abimana papa Hervé te. Ezalaki nde Gez Mawete. Nde baye kozonga na lisusu. Kongole oyebi ke ozalaka mutu makambo penza o Kongola alukaka yebanaka te. Yebanaka penza te. Pona nini kolingaka kobebisaka réputation ya baninga? Pona nini kolingaka kaka bokomisa to bokomisa Rebo neti aza mwana ndumba? Soki bazwi baleki na bino bakomi kolobelaka bango ke leki na bino abimana oyo, leki na bino abimana oyo, bino boya kobeta maboko. Je ne pense pas. To mwana na yo moko o bota babanda koyembela mwana na yo keno na réseaux sociaux keno mwana na yo aza mwana ndumba boko sepela. Je ne pense pas que ebele bakosepela te. Eza na mama moko te to na papa moko te oya koki kolinga mwana na ye ba traiter ye de ndumba azate parce que tango bokabela Rebo mibali cela veut dire que bozo bimisa Rebo wana ndumba. C'est vrai Rebo aza de nature mutu moko aza shosho moni batu o bazalaka mwa kasa moko boya mwa aza mwa nzunzu na elongi. Alors batu wana bazalaka toujours ba victime. La plupart a batu bakanisaka ke no batu wana bazalaka bandumba. Et pourtant batu wana bazalaka bandumba te.
Batu oyo bazalaka bandumba eza batu oyo bazalaka na bilengi neti bizengi. Nde bazalaka na kindumba moko ya haut niveau. Me batu oyo bomonaka neti banjunju oyo nde ayebi ebele. Mosusu koya kolandela bongo. Aza na ye moseka. Aza na ye moseka ayebi te. Yo ozo s'attendre déjà que non ndenge eza boye mwana mwasi oyo aza na mibali mwana mwasi oyo kindumba na kindumba. Nzoka ayebi na yeta makambo mibali te. Ezalaka bongo. Rebo lelo soki bakomi kosolola na Gaz Mawete. Gaz Mawete ayembaka. Et pour votre information, pour na bandeko mosusu bayebaka te. Ki amitié entre mobali na mwasi. Et simbaka. Pourquoi? Parce que baza batu ya genre moko te. Moni mobali na mobali. Mosusu ba olinga basala na bavantar. Moni nga na bima na petit wana. Siko yo pe olingi okomisa pe niveau na yo. Yo pe olingi obeta ke non nga pe na bima na petit wana, petite wana. Mais peut-être otikala ko bima na ete. C'est de la même façon avec nous les femmes. Basi na basi, biso basi na basi. Tozalaka toujours na tendance wana. Elamba wana nga pe na lataka ngo. Nga kutu John nga pesa nga mbongo boy. Mosusu yo peut-être John yo atikala ko pesa yo mbongo wana. Okosa kaka pona système pe na ndenge avantage kaka. Sko ya mwasi na mobali soki baza ba camarades. Ezalaka ba kusolo na bombango makambo mosusu. Mosusu ka ndini Gaz Mawete na Rebo. Mosusu ba kusolo na bango ka ba makambo na bango ya musique. Namoni album na yo bimi kitoko ya producteur nini cameraman na yo wana est-ce que akoti ko filmer lenga pe naza na mwa nzembe moko bo. Mais soki eza mibali na mibali bako suggérer yango te. Akolingaka akitisa yo yamata. Ezalaka toujours bongo. Soki lelo Gaz Mawete akomi kosolola makasi na Rebo, c'est parce que aye ko sentir que Rebo azaye moko na makambo o nyonso eleka sur les réseaux sociaux. Et surtout du côté aussi à Gaz Mawete, azana na problème pe na Anita Mwarabu. Gaz Mawete abota na Anita Mwarabu. Ye pe ba chantage eza ya makasi sur les réseaux sociaux. Gaz Mawete aye ko se retrouver na ex-copine na ye chantage. Rebo aye ko se retrouver na ex-copain na ye chantage. Alors bango bibale bakutani baza presque batu moko baza na nzungu moko. Siko batu abongo soko baye ko se retrouver bongo bakomi ko se consoler. Cela ne veut pas dire que bakomi mwasi na mobali baza mwasi na mobali te. Et aussi en dehors de ça, baza focaliser sur la musique parce que bango nyonso bayembaka. Biso ba Congolais tozalaka soki tomoni deux personnes mwasi na mobali bazo solola, tozalaka toujours na tendance ya koya koloba keno baza mwasi na mobali. Ata soki totikala kokuta bango te keno baza mwasi na mobali, tozalaka toujours na tendance wana. Na yebi te soki ezalaka kindoki, soki ezalaka nini biso ba Congolais. Na yebaka te. Donc mwasi na mobali bakoki ko solola te, e kozalaka kaka baza mwasi na mobali. Eza pasi. Yango nanu na ye kopesa conseil. Nandeko na biso Inosbi. Tokota na anniversaire avant na pesa conseil na Inosbi. Anniversaire a Rebo. Depuis Rebo azala na Inosbi, Inosbi atirala kosalela ye anniversaire a bongo. Jamais. Oyo eza penza anniversaire na ye a liboso. Basaleli ye penza boye très beau. Ozo sentir que pe non, muto yo penza a mérité. Parce que tomona basi ebele oyo mibali na bango basambwisa bango sur les réseaux sociaux ba mosusu ba miboma. Toye komona eza na ba histoire ebele oyo ezoleka na ba réseaux sociaux awa. Eza na ndeko na biso moko Sarah akufa po kaka na mobali akenda kobima na mwasi mosusu. Ye une femme légitime o mobali abala. Mais tango aye koyoka ke mobali akomi ko courtoyer mwasi mosusu libanda amela kisi amiboma. Awa toza na histoire ya ndeko na biso mosusu kombo na ye nani? Na bosani mwa kombo na ye. Ye pe auti komiboma c'était vendredi oyo amibomaki. Lobi vendredi. Amibomaki pe likolo kaka po mobali azobimaka na mwasi moko songolo pakata. Yango wana a préféraki na ye amiboma. Eza na basi o basupportaka ba makambo mosusu na bavi na bango. Eza pe na basi mosusu o bazalaka na capacité te ya ko supporter. Mais soki lelo Rebo aye ko supporter ba jeton o nyonso Inosbi asaleli ye, ba chantage nyonso asaleli ye. En tout cas jour anniversaire na ye ka ndenge a célébrer ki lobi. En tout cas ezalaki ka anniversaire moko il fallait ka célébrer yango na kitoko.
Et ça là qui pensa bien. Conseil on a opesa Inosbi eza que ba respectaka toujours mwasi oyo akumba zemi, mwasi oyo abotela yo mwana. Mwasi wana ba respectaka ye te. Hein? Basakanaka na mwasi oyo akumbeli yo zemi oyo akufinga ye. Parce que ebele ya basi omoni biso basi tango tozwaka zemi. Déjà ezalaka na mutu na biso ke okoki ko survivre te. Toyebaka. Donc ezalaka risque penza mwasi azwaka. Soki omoni mwasi akumbi zemi. Déjà tia na mutu na yo ke non ndenge azabo ya koki kokufa, to akoki ne ko survivre. Donc ezalaka penza mwasi ondimi o signer choix ezate. Oza na besoin pe ozala pe na mwana na yo. Ezalaka bongo. Tomona basi ebele, moi je connais une femme azaki na zemi ya 4 mois tension kaka na kati ya zemi. Na hôpital babando landela tango déjà bandaki ba kokende ba rendez-vous ya kilo kande ezalaka mwasi ya zemi. Azokendaka bazolandelaka abando kende depuis 2 mois. Bazoyebisa ye ke no tension na yo eza bien te, ba opesa ye ba kisi mwa ba tension et puis bazolandelaka ye faut te reposer, faut beaucoup te reposer tina musala ndeko wana kata. Pona kolandelaka kilo talaka zemi na ya liboso. Avandaka alalaka aliaka bien biloko bapekisa ye jour mosusu ka boye. Tension zoke mati ayokika kolemba ya makasi bamema ye na hôpital. C'était la fin. Fi wana akufa ka likolo akomemaka zemi mobali na ye akomi kolela lobi soki ata badokter basigeraki kasi ke non olongola ta kutu zemi nalingaki na ndima na yo olongola zemi l'essentiel ozala en vie ke okufa ka likolo akobota. Alors soki lelo oyo rebo wana andima ba risque wana nyonso ya koloba ke non si fo kokufa na kufa pona kobotela yo Inosbi mwana. Rebo aza mutu oyo koki kolinga lelo oyo akofinga te. Aza mutu lelo te ke non koki kondima okende ofuta batu ba $300 $400 po baya kofinga rebo. Baya kokosela rebo ke non rebo azalaki mwasi ya ndumba abando sala kindumba na ndako libala. Hein? Ezaka pasi. Oza mutu moko d'ailleurs ata soki bokabwani ko kabwana eza teke bino batu ya liboso tomona batu ebele bakabwana. Batu ebele bakabwana batukutu ya bambongo batukutu ya minene bamikolo bakabwana bala mwasi babalana na mwasi après quelques années soki 10 ans 20 ans baye kokabwana tomona kango kokabwana eza teke non eza fin du monde eza nango fin du monde te kokabwana ezalaka fin du monde te mais eza réalité oyo ekomaka soki eye kosala ke non lelo bokabwana ce qui est normal bokabwani mais cela ne veut pas dire que non olinga okende kobebisa réputation ya moninga oyo abotela yo mwana lelo mwana na bino akokola et une chose que tu dois savoir mwana wana aza mwana mwasi aza mwana mobali te mwana mwasi tango obanda kola bazwaka toujours part ya mama na bango bazwaka toujours part ya mama na bango à moins que soki aye koyeba ke mama na bango aza ndoki yango omona mwana mwasi azalaka na kanda se retiraka complètement ke mobali. Mais soki ayebi kake no mwana mama na biso abando obunda makasi et surtout tango okoma na tango abota aya komona pasi na ba conséquences akobota ndenge ezalaka akobalukela yo surtout soki akobanda koyoka ka banzembo yo papa bando bwakela mama na bango ba jeton ekozala pasi pe mawa ekozala penza pasi pe mawa. Babilo mosusu fo tika Inosbi oza lisusu mwana mukete o Inosbi toyeba na ba série ya ba Vodacom wana tango bima oza lisusu Inosbi wana te oza Inosbi moko aza mature lelo Inosbi moko akomi responsable batela mama ya mwana na yo batela o yo moko zo mona Gezi Mawete ye wana ye na Anita Mwarabu eza mbutu mbuda makasi mais aussi omona Gezi Mawete akende ofinga Anita Mwarabu afingaka ye te Anita koya kosala makelele o nyonso kolinga mais Gezi Mawete afingaka ye te arepondraka ye te pona nini respect kaka keno abotelanga mwana ta mwana ngo wana ye Gezi Mawete ayebaka ta dépense ya mwana wana te ayebaka ta dépense ya mwana wana te mais apesaka Anita Mwarabu respect. C'est de la même façon avec toi Inosbi pesa rebo respect
aza mwasi oyo mérité respect de ta part. Soki ata batu nyonso mokili bakoboya ko respecter rebo, mais yo ya kopesa ye respect parce que aza mwasi oyo abotela yo mwana. Aza mwasi oyo atangisa makila pona yo ozala na mwana. O bobo sanaka. Ezaka pasi ndenge aza boye. Akoki kobota na n'importe qui akozwa mwana wana akomi ya ye. Mais yo mobali okoki kokende kotia basi zemi ba oyo amoke basi wana bango moko baya koyebisa yo ke non ndenge eza boye naza na zemi na yo. Mwasi mosusu akolinga abota na yo me abombi. Aboyi koyebisa yo ke non zemi oyo eza ya yo. Bobima na ye amonika ke non akomi na zemi mbala moko aboyi yo mosusu a disparaître na yo. Ate kuna aboti mwana yebi na motema na ye ke non mwana oyo eza ya inosbi. Mais atikala ko betela o lisolo ko tikala ko yeba te ke non ozalaka na mwana. Mais mwasi ndenge aza boye atakutani na mobali kingandi. Ye moko akoyeba ke non zemi oyo eza mobali kingandi. Donc ti lelo oyo mona rebo aye ko botela yo mwana, c'était par bolingo. Aye pe ayebisi yo ke non mwana oyo eza ya ye, ya yo par bolingo. Azaki na bolingo na yo. Azaki na bolingo na yo. Kandenge oyo yembelaka ye ke non abimana ba papa Hervé, abimana mutu kingandi na mutu kingandi. Mais ce qui est si réellement abimana ba papa Hervé, mais pona ni na botaki na bangote. Cela veut dire kazaki na bolingo na bangote. Bolingo na motema na ye ezalaki te. Mutu apporta penza à cœur, apporta penza na motema na ye, c'était toi. Alors yo oza mutu oyo il faut normalement oya ko honorer rebo. Oza mutu moko te ke non olinga oya ko sabola karebo. Otinda ka batu baya ko fingela kayo rebo. Batu baya ko sabola karebo, ça n'a pas de sens. Eza na sens te. Siko bana na ya mibali oyo ko botaka. Olakisaka bango nini? Bo finga ka basi. Botika ko fingisa ba mama na bino. Parce que ngana mona ka mobali oya fingaka basi. Eza éducation oyo euti epa ya mama. Parce que mama penza aza exemplaire, aza mama oya kote ya mwana na ye ke non ndenge za boye dans la vie ko fingaka mwasi te. Pesa ka mwasi respect. Mais soki omoni mwana mobali akomi ko fingaka basi na lombango, cela veut dire que mama na bango déjà bande ko finga ye, mama na bango bando finga bandeko na ya basi na miso na ye. Ye pe aye koyekola eloko wana. Yango ezalaka toujours exemple ya malamu. Ba parents s'il vous plaît. Botika ko finga ka bana na bino. Tango yo ozo finga mwana na yo na se ya kanda. Yeba ke ba mafinga wana ezokota na mutu wa mwana. Mosusu akoya ko finga ngo na ndako na bino te me akokendo finga ngo musika. Mosusu na ba camarades ake afingi. Azofinga. Tango akokola ka wana eko bala mwana batu. Akomi ko finga ka mwana batu na ndako alibala. Esalaka soni penza makasi. Bino ba parents ta soki eza kanda ya die ya ndenge nini kangela mwana me ko finga te ko bimisaka bamba maloba mafinga te. Ko bimisaka bamba maloba mafinga te. Talaka ba parents mosusu ofinga mwana na ye zoba, ofinga mwana zoba. Tango mwana zokolaka deja na mutu na ye diable pe akoti. Atie yango ke mwana oyo aza zoba. Siko otindi mwana na école azozwa te. Yo moko finga ka ye zoba. Siko koya ko beta mwana pona ni te ke no atikala kozwa na classe te. Mais tango finga ka ye zoba oyebaka te ke no bazoba bazwaka te. Oyebaka te. Bazoba bazwaka te. Bazoba baishuaka kaka. Alors ko finga ka mwana zoba te, mwana ba finga ka ye zoba te. Mwana ba finga ka ye zoba te. Soki oza penza mama, oza papa, ozo landanga, ba finga ka mwana zoba te. Na bino ba papa pe, ta on opesa conseil na inosbi bino ba papa pe bolandaka mama Etoiline. Ko finga ka bana, ezana ba papa mosusu bazalaka na mafinga moko soki azo finga mwasi o bavandi na ye na ndako libala 10 ans, 15 ans. Mosusu na mitunaka. Yo papa mobimbo ozo finga ka mwasi na yo. Siko tango ozo finga ka mwasi na yo wana. Bana na yo kutu n'en parlons même pas. Okobanda ko finga, se ko finga. Ezaka pasi bino ba papa ya lelo. Ba papa moko ya soni. Ofinga ka mwasi, obeta ka mwana batu. Yango ayebisa ki yo ke no ndenga ye na ndako libala aye pona kati. Bo banda osala ka bakati na ndako. Ezaka pasi, pardon bati.